perdu ma femme. Jim, Jim, la la la. Ah, j'ai perdu ma femme. Jim, Jim, la la la. Ah, j'ai perdu ma femme. Jim, Jim, la la la. Gloria Bouloukotou, voilà les identité. Danser. Ok, félicitations, on a senti une voix Zaraga. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Tolier Bango. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. N'a pas si bien beauté partout, bateau Bolanda Kabiso à travers tout le Bella-Vie officiel. Un grand merci à vous, merci à la grande équipe à tout le Bella-Vie, l'honorable Washington, 4 fois prêtre, merci à Washington, merci à Pino Agostino Masso, sa papa social, Eric Chimano, PDG authentique, merci. Merci à Papi les rois cartes illimitées, Formule Asuka, Wanezali, ma base, il y a tout le Bella-Vie, mon Jérimbo, na Canada, wana, Jérimbo, bon séjour dans le Kinshasa. On a Gloria Bouloukotou de Montikile. Il faut préciser vraiment bien. Willy Sionga WS. Yebisa Babi Azeno très bientôt tous en Italie. Pour faut tout sur la kunate. Aza masolo viva. Masolo ya poto. Masolo viva. Le grand Bouloukotou. Boni. Oui, très bien, Papi Gan. Tolo Bella-Vie. Toujours. En direct. Bonne santé. Bon, Nicolas Bellé, tout mon entier. Oui, ça va. Ouais. La santé, ça va. Après, tu vois comme la première vague, il y a corona et salagi dans le monde entier. Après, surtout. Dindaï. Ouais. Bon, mais c'est quoi le rôle là? C'est bon et puis. Ça va quoi. Ok. Ouais. Ah, j'ai perdu ma femme. Ah bon? Jim, la la la. Ah, j'ai perdu ma femme. Jim, la la la. Ah, j'ai perdu ma femme. Jim, la la la. Ah, j'ai perdu ma femme. Jim, la la la. Gloria Bouloukotou, voilà les identité. Danser. Ok, félicitations, on a senti une voix Zaraga. Ah, mais voix évidemment. Discipline, hein? Donc, non, mais super discipline, évidemment, voix. Voix, il y a chanteur tout et Zalaranango. Après, ça dépend. Il y a une des soigné, chant naé, donc mungongo naé, et puis c'est ça. Gloria Bouloukotou solana yo lelo bande bana na biso bato belé ba linga ba yeba to beta no mo liso parce que ma solo to mo solango c'est vrai que tout sola mais tout sola kaka bon nzamba c'est mo ki na ma solo donc ça dire na maloba malobezo continue exact mais quand on ce biso ça fait combien de temps yo vandia na vivre la musique ça fait un bon moment na Kotara Viva en 1984. Donc après, Tibalilo. Ouais. Donc, Bando Kota Viva pour le mois pété. Le mois qui est sous. Le mois riptire, moi nini. Il y a un boule, il faut le mois qui est le bas contre-temps. Bon, Viva et voyager, Botekali, Bo Salason Nini, Esmo qui n'est qu'au orchestre Mogoboy. Ben, comme ça, boule na yote pour changer, ma camondé ni après bo vandi bino na bino. Donc la musique kaka bo saliona bo donc bozo développer après c'est comme ça. On a longo penza na die orchestre moko bo c'est pas donné la carrière nangai. Ouais. La carrière nanga moi je suis là, je reste là et je serai donc tout le temps donc là où je suis. Ouais. Au Komaka Poto, en 1900 combien? Après 84, nous continuons. Poutou. Poutouville. Boulaye. Mais en plein Paris, donc, on a commencé en 1990. 90, 90. Ouais. C'est quoi tu as dit ça? T'es Tolongwena Nobakin. Après Tokei, on a Narumbarai.
na Rumbarai na Murunda Fondao tokei ba Japon après tant que tozongi après tant tozongi ba Kin on a 89 après tina yena bulenga bi 2 mois na zonga Poutouville ngaye si vous avez bouleversé mon moutou au côté vivre en 84 après vous voyagez sous na Rumbarai si vous Rumbarai on peut dans vivre tout ça moment et ça qui au fait salamaka pona viva to tikalaki viva et imputu ozomona batu ndambu mutu baye to tikalaki pe moi batu soki ba combien wana après simande ale ndenge nini marai pa yaki na instrument na ye marai Suisse-Irlande après ayaka pe na instrument na ye après simande ale bo tosangani po Rumbarai tozobeta kaka la muzika donc oui style na biso la muzika mais Rumbarai ezali na kati ya viva to ezali mouvement mosusu ezalaki donc biso ba musicien oyo totikalaki na Kin après bo tosala nini mais totikali kuna mais faut tosala moi ba inspiration na presila ozela ti wapi boza na Kin Kin eza lokola na ba période na biso c'est pas les donc ba période ndenge koma boya ezalaki vraiment pas si donc batiki yo déjà bato bazo seka yo que no vive kei donc batiki yo donc ba fier aussi là aussi les fier donc quand na quartier donc ba komo tonga yo donc yo zo tambola oleka wapi batika ki yo mawatro baso banoka mawatro donc après il faut battre ma côté moko boye na moya kotambola eza sauté après inspiration oyo nani maraya zaki nango yango après aller to se retrouver to sangani o to tikalaki wana to kumbeli makambo yango to contrat ya kindeni contrat na Rumbarai mais zaki mouvement na biso contrat ya marque nini ezaka nde contrat ya Japon no lobi wana oui kasi ba contrat yaki ka boye omoni ba japonais o baza kovanda na ba Kin nebi kurte ti ba lelo soki ba yaka sokuna ba japonais ça fait longtemps o ba japonais tout bazaki wana boye o baki na Kin wana boye au mona bango concert à viva moko mona ba keipe ba Victoria bazo tala donc na orchestre mais trop viva au moni trop c'est donc c'est viva après bango ka wana nde to sorola na bango bo viva et poto après nde to tikala ki wana boye ba moni que no bon c'est bon bango nde mutu basalaki tout que no to le capé ba japana le quoi viva et kendaki japana habité binoka de fobodie ce qu'on vient beaucoup les yoka ça vendi mais l'inkuru et que papa wemba donc yende vraiment donc à rolingate que non ezalité que pour rater voyage moko après kota penza mai penza il faut savoir faire un peu de courage aux alanango se débrouiller comme ça pour ayebi que non lobby wana kuna beaucoup kutana au mouvement na yo yango wana eza wana après bokei Japon c'est combien de temps un mois ndambo après bozo Kin sikoyo tant bozo beaucoup te vivre na Kin rien viva ezaki déjà na Mputu donc tant to kiti wana bo ba master pe ba yeko talanga na aéroport pour toki na transit et puis bakutani na bastino ba mejengo yi Luciana na Roasia Ogi Banga Luciana na Sira après aller bango nde na monaki quoi ba ye après aller to sololi après ngapsi bango na nyamuki na Kin fona koma Kin na umela te na zoya après aller temps na kei
tina changer boule ngabi soki na bina umela wa balaro na nango ya ba billet na wa kota mbeba awawa bon na tambola déjà wana kutu ba visa ezaki nango moi ba facile pour na biso ba passeport na yo déjà eza déjà na ba visa omoni donc après aller mbala moko après aller intanga yo na Portoville c'est quoi na mimaro na mimaro na France na mimaro il faut perso tango yende au réintégration ok ozomona na intégrer te mais na réintégrer donc ouais donc na zongi mouvement nanga ozo comprendre donc ando kité kinyona après manœuvre bu ozongi ce que mikili mo ndenge na oui na Japon na ba mputwa wa ndenge na ya après na ya ouais voilà c'est quoi yena vivre le kotaka okuta banane na kuta bango tout presque bango nyonso déjà bango tout Stino déjà ouais te Stino to kota kine ba période moko ouais de l'an Korunta c'est le roi après nani ya Joseph Fataki yekuta kine mutu ya ba nini te ba compliqué ye ba kena kozwaye penza bake kozwaye po azalaki na moi non azalaki donc c'était un homme qui savait quoi faire dans une chanson oye na nzembo boya kokopesa yango style boya koki kodéchiffre yango marque boye ayebaki ba makambo to wana ouais après ale bakenda kozwaye après toke maki na Ipen mbinza tokomi wana maki ba 2 mois oui bonjour mais koyemba na koyemba air moko bo ba danse air moko et puis na ba physique bangu donc si vous ça là pour se préparer pour sortir zalaki na stade ya 24 novembre bobeta kuna samedi na dimanche te vendredi na samedi il y aura 2 jours pagaille na kati ya pagaille voilà tout bête ce solo na mikili awa déjà Gloria ou apportant nini na vivre la musique quand même pas mal de trucs on a ça là dans la musique pour la musique à ce côté il faut quand même ou apporter moi et lokomoko boye et participer dans le groupe ozomona ezate ozana inspiration te vraiment boye yo moko okima okonyamoka donc il faut zala na mouvement ozo mututu oya kota vivre penzo ya umela donc pour ce qui a umela izalaki pour azoya na ba inspiration ya bien ozomona akati ya groupe wana quoi donc la musique c'était ça. Voilà, question à la tenue au répondre. Quand tu as un apport na yo, au côté par exemple le logo yo mema na vivre. Na ya nango ebele. Biso na bosani yango kuto. Mais on a kokoloba ba mélodie. Nzembo eza boye o salela biso voix boye vana ngai et participer na likambo yango. Déjà eza déjà nécessaire. Et après ça, bah animation pour biso zaki na animateur te bozo beta biso zaki na makambo tu oui oye na makambo boye après aller donc ya pe bandimi yango le nkuru pe tango ya omona mais bo sala ngo bino tu ouais et comme un cri donc d'attaque quoi tu vois et puis bon ça aussi et na danse fubuyi baka ibele on a boulot que tout tout
Donc makambo ebele. Siko boyo siko inga ndo tsani. Parce que mon salon mon na ba kingo na ba nini. Mais on a tout mon moto. Te ezaka vive fozala un peu chaud donc ezaka boule ezui kaka boya o bandi yango kaka wana o mona na ba concert pe ba ya ba hotelo pe ka bazo ba osaneti ba occupé te yango kaka yo ozo kumbela ngo ozo donc ozo sangisa kaka donc na oyo eza déjà ba danse wana yo pozo sala kaka ba boye ba donc ba complication na yo wana après on mona appelle un cours mais ça bien. Alors, il y a pour le premier jour, troisième, donc même 10e jour. Alors, il y a ça yoté, donc besoin de répétition comme ça. Après, il y a le bien. Bon, ça la casse, il y a un ça la wanat. Net ngala banda ba cri belé ngamoko. Kaka na répétition na zo kumbela ngo ba master bazo sala net bazo yoka net bazo yokate. Ozomona. Après, au moins, tant que comme on a disque, besoin de studio, besoin de disque. Ça n'a ni on a besoin de ngobinoto. Ozomona. Après, les jouer en plein nango. Et on est aquí nécessaire. Mais après ça, pour que zangate, sur la parfait que zangate, marche que zangate. C'est ça vivre la musique. Donc au tamboula bien, donc au latara bien, donc aux apenza alluré. Donc nous surtout wana, aux ali nango, viva ezavma, au koko tsano ba tiers c'est ce qui ndenge nini taba ba voya marque nini, ce que zana ba makambona mususu te donc ezaba accessoire, hein? Donc donc ça dit pour comme ça. Nous surtout faux ala nango. Faux ala nango donc yango mona viva ezara moi passe ya okota ezara pas cité comportement de oyo ke nokuta wana yango ndo mona il faut s'adapter. C'est pas facile oyo koti viva ozo yemba marque nini ou bon ba guitariste donc l'orchestre là c'est pas un souci hein. Bango bazana facilité à okota do akehire okei bokei arrangement bokei. Mais bien vous en a micro pensa boy. Oui, il faut piquer. Et puis il faut ça dit il faut se faire remarquer quoi. Mais oui. Comme ça ceux qui donc bato concert ba hôtel pensa ba moni ba msi a vivre na ba télémia. Sur dans soir boy comme nous avons dans soir. Na katika ya sheke. Donc ba sheke ya ki peneti pour na monaka bango vraiment découvrir bango na ba 1994 ba shege ouais jour to beta na pour zo beta presque donc la musique attend to kitaki kin wana to zo beta na ba libanda na ba terrain ya ba quartier ya ba zone quoi tu vois ya ba commune siko moni siko na nini na victoire wana libosoka ya nini ya vis-à-vis to pemaki wana boye to beta ndule papa après ce que ba petit tanga na kitaki na ba luki nanga ona zaki nango ba luki nanga ya ba shege donc ba jipwana ba bati ya ba marque na ba genre kaka bon yo ya mutu mingi ba jip nini ouais les gars boulou koto ouais après au moni ba petit amona moni bazo landanga grand chege na bi yo uti mputu nga mena mputu nga pena na nga chege na si bango me na fazana nga na banzete oh mais vieux cheke biso to fazaka partout na libanda banini nga bi me nga pena mputu nga fazana nga na banzete ozomona après aller bazo beta ba face yo za danser yo ya boye atala ba petona monika boule na zuiba danse wana oui après kaka wana na concert po nzembo donc po nzembo musuna pemaki tana bimaki na se wana boye donc après aller donc tena bango po mati ouais après tant na matina nini na bandi déjà ba danse ngomba la moko pa après aller et je peux lire tant on a zongi mputo
Ouais, ouais. Tu as une potosco kangami nango pena. Ah oui, na telemela kiango. Na telemela kiango après et au peut s'appeler moi ba genre nango. Ce qu'on combat grand boulot kutunde. Na peut ça combat grand boulot kutu. Normalement. Ba version est belé on a pesanga ouais ouais combo wana. Non mais quand même il faut quand même mutel bossa bien nango. Je vais vous expliquer dans le boulot-couteau. Boulot-couteau, c'est là qu'il y a un ganda moko ya les keke. Na mbinza wana. Ya Zadibo. Et pas ya. T'es la ville nganda ya Zadibo. Ah bon, vous benga on peut Zadibo. Film avantage. Donc c'est quoi pas ya vieux des loups. Comme on est vieux des loups. C'est quoi yé. Après au moins na penza soki na kekuna même soka zui ya bien penza ya makasi au moins ba wele la tête ouais oh ya mafuta la oui au moins et puis nga soki na ye wana jamais muto akopusa na pene nanga ouais abi wala za dena viva ouais donc wala beta dena viva avant que tu vives donc avant ponga na bandaka noa na ki mwana moke penza oui di keke. Oui, na bandaka ngona ki mwana moke penza ba 11 ans après le père na biso. Ya solo après père nanga lobi que non on dirait ningina beba. Ozo mona tindinga punition na ye ezalaki nde internat et pas inde mutu na yako ye banana bana ba presque ba commune tout na bambinza. Et na nini na kin. Ozo comprendre. Place pour la makante ba ndule comme kota lisusu. Te bandule ti toujours beta na biso pe atakuna. Kuna na internat oui toujours beta donc na vacances il y a Noël il y a Pâques grandes vacances toujours beta te donc pour yebiso ki ozwa ki le chèque ou au doublé tu vois makamba pongo après le temps ozonga na parler na ba kin il faut ba père batala ba note na yo bulletin na yo après on a au moins ba master muso temps bozo zonga après internat moi na bokomi ba mawa. Ouais. Est-ce que combat boulot que tu c'est quoi kasi on n'a pas ya vieux de loup. Et pas ya vieux de loup yende kuna vieux de loup boulot couteau normalement les alliés. Ozo mona. Après quand on a yaki siko donc awa na mputo awa ezaki na ba 90 combien wana 91 je crois. Ouais. Bah 91 toujours beta concert après si mandé tes écoute dans studio tes qui na enregistrement ouais après coin papa le bien les bolo kutu ouais tant on boit qui bongo ouais ngai pe bah après direct vous t'avez pas dit coin pas ouais à peu près. Ce que nous avons dit, banda 11 tout sur la kaka vite fait le quoi comme on est côté noir et on est inspiré le monde tout now. Ce qu'on a vu au pile là où écouter ce qu'on a dit keke na batali keke. Eza na on est batu ba lobela rangote eza kaka bon melina yo c'est pas tout le monde oya ko mela o bango tout oya okuta batu tout donc banda ka prix propre na monoko te non okuta quand même moi majorité batu na prix propre validé papi gagne voilà aïe. Bon bête c'est quoi le comportement papa Wemba vis-à-vis Nabino précisément na yo ezaki ndeni comportement ya papa Wemba envers donc biso ba petit na et tout mais il est pas na d'abord yoka ezali entreprise na ye azana ordre intérieur donc ba notable bazali ba sacré marpresa bazali donc na ba tout mususu ba si ba kenda au delà tu vois après aller bon mutu na comportement na ye donc
beaucoup à koki ko pexayo te o zo sala boye so ka zo mono bien te na ngwa ko pexayo na comportement et puis na comportement vraiment il avait rien à dire loba o sala excès a lobana yo a lobana yo bino dete kana répétition de bozawana lobi yo boye boye tu vois et puis donc il faut d'abord être à l'heure où il y a à l'heure na ba répétition na ba concert ti partout comme ma musique yali na ba studio d'enregistrement na donc na studio ya répétition na studio kaka partout comme ma musique yali même ceux qui vont voyager bozo avion pour bokende ceux qui na mboka nini wana boye faut bozala l'heure donc ils avaient 2 heures avant le départ quoi ouais. Et puis donc transport tout ba routine de l'abso bis donc to longa wana ba air boye donc faut qu'on y avant so y retard ba ko salope kana donc al tokende ba ke yo landa siko na ba moyen na yo moko ozoma asa qui vraiment siko côté ko futa bisengeli oui doit futa bien mais oui azo payer na ye kasi eza lokola doit futa bien yoka oyebi na yebaka ngo aza koloba na biso boye abi awawa kokanisa te okozwa oyo bafuti yo soki bacombien mbongo ka oyo omoni ozwi wana fo koyebaka kosalaka économie ozomona donc soki ozwi mbongo eza te keno okei osombi boye après lobi balaro donc yozui osilisi yango mais c'est pas ça donc boye baka kosalaka économie ozui bisengele na yo olongoli mwa ndambo oyo otie kuna ndambo oyo yo otie boye ozo comprendre mais bino boza boye kaka ozui kaka bilambe bandi ozui kaka batour bandi ya za na circuit mususu ye donc bino bokozala jamais na circuit moko boye na staff moko na leader aza na ba circuit na ye donc aza na ba staff na ye boza na niveau moko ete ya kozala neti ye soki azwi mbongo oyo akashe oyo tokende kobeta boye après moto na moto akozwa lar na ye et puis fo boyebaka kobombaka balar donc elingi koloba te keno osilisi ozwi mbongo lelo bafuti yo lar no lelo lobi osilisi yango après oya komona oyo azofutanga fo lar ezala bongo te même awa na poto awa nde tovandaka awa soki ozwi salaire na yo oyebi keno bon oyo pale oyo moi jini na nga moko après bon tout est calculé mais na bakine même na poto kala bako calculer bongo ezalaki te ozwi kaka après bon tu es dans les vapes tu vois tu es dans les vapes donc makambo tout ezala normal kaka donc oza na besoin que oui il faut kana zala boy il faut na kende boy na zala boy après lobi mbongo vide ce qu'on a pas point négatif hasard mauvais souvenir dans pas naïe par exemple mauvais souvenir le moment où tu me souviens ça là ben nous c'est pas na hoté bani ndengera kufa ah bon mais oui donc blessaki biso trop yango wana côté kana monaka ke no ezali lokwa négatif tu vois sinon soki pona makambo ya musique il y a les hauts et les bas ozomona lobi donc ekoko simba lobi mosusu esimbi vraiment net ya mwa kati après donc bozaka nouvelle génération Salamaka pardon nouvelle génération Salamaka bah 91 je crois je crois ouais par là quoi pour les millions qui vont foutre bien vous en avez bien aller
nouvelle génération qui bota. Comment tu as malembe? Oui, mais bango bakenda osala ya donc babulaki. Bakenda osala makambo na bango. Bango babulaki to bobulaki. Te soki babulaki nga azalaki ba place babulaki te. Te ngai kutu nazokamwa keno o kutu balongwe bakomo répéter kuna o bakomi boye. Na bien OK, bonne chance. Rien pour réunion via Vandisa Abino. Yo zarade. Nani? Réunion via Vandisa Abino, la porte est ouverte. Wana oya zdolo babongo kotangila nga bakombo ba master sauté. Quel retard na kombo tenga? Ouais. Wana soki yo obule donc ozolo ba mais ngai boye ta do na mono ndire kaka o na longwa o donc soki ba epso yo so mona nga na longola moto. Ouais. Dans la porte eza wana. Hein? So moni o kende na yo kena yo. Ozomona. Après c'est tout. C'est pas que non mais je on repose là. Je on repose là. Na zalaka. Yangote bongonde moto esalisaka non. Donc mais non bien Gloria. Est-ce que une nouvelle génération est Salama na batubeli? Oui. Parce que Gloria ça faux. 5 vidéos ça y est l'histoire de Gloria faux. Papi le roi ailleurs le Gloria faux. Washington ailleurs le Gloria faux. Ah. Faut on a marqué ni. La marque que non Porokondo. Porokondo ni non. Exact crime moko boye. Ah yo bien wote. Ba chofa kabilo ba. Ah bon. Génération. Na boule na yo. Bon yo bien wote. Non. Na yebi ke omoni ngai pona ngai vraiment. Na yebi que non il y avait des talents. Ba talent wana na yebi que non. Vraiment il y a mabe koko bima wana te. D'abord musicalement donc baza penza baza na presque tout kuna. Ozomona. Et puis le premier disque na bango na yokaka. Na yoki après na bien bravo. Ozomona na bi bravo. Après bon le reste c'était pas mon affaire na que nous occuper ba vie na bango ba komi nango. Ngai pona bango ezalaki trop musicalement. Au même temps que bakomi o musoso à gauche, musoso à droite. J'avais nagina moi souci. Ouais. Nagina souci pourquoi ba keso kuna ba komi ko panzana. Donc c'était ça. Siko voya papa Wemba na banzembo na bino bando sande. Isa Papa Wemba na voix na ye. Même nzembo ezaki nango neti moi marque mususu mais yeso qui a participé na nzembo na into moni nzembo benza. Nzembo la forme. Ouais. Ozomona. OK, donc à partir de voix na ye. Mais oui. Soko tiango penza donc au mona penza que no nzembo ma ekoli après aller a participer moi ba maloba na ye na ba mélodie na ye. Après c'est ça parce que il y a Zaro Linga vraiment que non style oya viva mutona muto azana marque na ya yembaka mais il faut sikoyo moko boyo kaka ye donc ayeb sabino ki na place au bokende boy après comme ça c'est mieux il y a Zalaki penza un peu Azalaki magnifique. La phrase il était extra. OK. Voix papa Wemba, Azalaki il aura passage oublié donc ceux qui mutayen nzembo na ye. C'est quoi il ça ndenge nini parce que apparemment bino nyoso besoin mon chance hein. Na ba vie nanga baki amen ba joli mobiala ba vie nanga donc presque bino tout Bastino Mubi ba Redi tout le monde mais on dirait que tu as besoin de chance, mais on dirait que tu as besoin de chance. C'est bien. Naïbité. Parce que c'est mon album est bien la vie. Si, il y a ça, Nzembo est bien. Au fait,
kosala banzembo na viva elingo bate papa wemba nde mutu akoyebisa yo keno sala su nzembo mosusu sala susu nini viva non osali nzembo na yo après ale bo vie yaka boye master wana mosusu après donc à faire participer banani ba master ya sepeli na bango donc c'est que viande okangela bino ndo fina bino te soza oza nzembo no rien si on va studio ndo yo mom to négocier la producteur na yo donné mais oui OK oui donc au sali nzembo na yo et puis au bimisi après bon ça c'est du vivre à la musique et puis sali vivre à la musique qu'on parle quand même de donc de Gloria ouais. Pardon nabi que yo lingano lo ba mingi mais vieux groupe quand même un homme la bino bala yango yo na tinda ki yo omela kabatu oh koyo vieux un homme la bala wana lo baye ngai ba ya omela ngala ponani yo ba mela de sko mela de rien il faut ta compréhension d'aller dans tes aussi donc ngai lar nanga pourquoi yo lar ngai omelango ozomona tamsuna kolo bageno na zako ya ole na zwango lelo na voyager lisusu soit na makambo mususu lelo pona zwango ezate après au mona na roya tamsu 2 jours après na ozalar nanga ba melanga ba lar tenga na vie nanga bon tu sautes au gars non vient non mais ba lar là lokuta les ont dit on les ont dit les gens ils parlaient comme ça on a évité soyez pas nzembo ya petit soki ozako yo kanga oui bien ouais et babokela na nzembo là ezani mbokela tena otu na ba nso ba vraiment bino ba chroniqueur donc na ba question na bino soki ka moto alobi oui tala ba titre ka botiaka wana te mais par contre nga za bote nga ngena yeba lori ngamna lori ngena yeba lori parce que te mais nzembo na sola pena na bata vivre ezali nzembo ezali mbwakela te ezali nzembo banzembo biso sala ezali nzembo donc elingi koloba te ke o nasali nzembo yo po na bwakele nini mbwakela o boye eza déjà donc moralement c'est pas bien o yemba nzembo moko sala la moto nzembo wana eza bien te ozomwa tango kaka liwa beaucoup ça va ndeni c'était dur c'était dur aux zones d'imane ton dimité omoni ouais bato bazobengana ah mais nani alobi bongo moto bakeni moko moto abengi awa ayoki o atini donc abengi moto moko ya paria wa après bazobenga yo po donc au rassurer yo moko dans yoki yango te yende ndazo apprendre yango au moins tali moto mosusu abengi mais après comme otala siko na ba YouTube po batsaki yango vite fait ozomona on continue les réseaux sociaux ezate oui ozomona yango te omona te nga vana ndima il faut na mona yango après ngabi est-ce bazolo bango na nini na Afrique numéro 1 vous avez un numéro na été sur place te mais soka voyager bongo fona yango après bano sala kuna ngai soki na voyager tam sur place aux alil faut na wifi soki donc wifi ezate pa yo zawana o banozwa siko ba nini ba tundeni omoni après au komi tuna bongo est-ce qu'il y a solo bien lokuta bon Africa numéro 1 siko fona bando tchaki yango batiaka ngo pe nokite ozomona o benga siko na bato na bakini bato ebele bayebaki nanu te donc oyebi donc sango ekendaki moke après aller et comment confirmer ouais après biso pe to sentir yango mona obengi nanu na bakini obengi na bandeko na yo ese ya solo biso pe toyoki ah bon ouais après ovandi nanu calme ozobule
okoki ko accepter nous directement comme ça, il faut oser là pour c'était pas facile hein? C'était pas facile. Donc après mais le yo étant ancien mongo ya Viva aussi quoi Viva Kufa Viva et Kufa wapi non tu m'as Viva c'est quoi Viva zalaka to mais ekoki ko Kufa te Viva même biso tout donc tant abso c'est leki ba tu baroya kara ko remplacer bino bazali donc ezali mais est-ce que vous aurez quand même moins soin il y a Viva na bino quand même il y a combo vous aurez soin non si si après au fait on a pas pensé nanga Prépra pour ben bref ils en ont bon tout ce qui part en ango mais pas comment je sais pas comment dire et puis bon c'est pas donc nenge sikoyo yele nkuru zalaka ozomona et comment na moi ba makambo mususu ya ko sala tout bo luka ndenge nini boko kende et ça neti et fatiga moi bateau moi ba musicien belé mais bo luka sikoyo bo c'est donc bo sala nini mais ma be pour moi ba producteur ba za répéter ozomona pour ba producteur bango tout et comment soit il a bête sa concert au moins c'est quoi nini ba réseaux sociaux ezali au moins yo yaki na ba caméra na yo luaki tout wana c'est quoi bato ba okotaka concert mona azozo boy papa donc azo tia ba direct donc ça il est open na YouTube na ye azo partager wana tout eko décourager nani producteur wa sali soirée na ye wana moni yango ba koma penza que non makambo wana boye donc pona sala ngo lisusu wana eza na ko perdre balar nanga omoni mais un jour quand mutu moko obima ndenge nini ngana lingi bosala boye donc a signé oui atie makambo na ye après aller bino tout direct ok voilà sikoyo bando sa ndenge nini ndevia ndo fondu motema wana siko afongoli motema fongoli oyo so qui moko alati 6 ce qui moko album asali 6 par exemple Janesi bon moko kaka pour baser le nyonso so bino tout ça va succès sikoyo soki neti tour na yo likelembe ko elio oleli kelemba ndo pesa no mo bexe des LTR mo neti o bude bi baninga neska mikolo nenga Papi Gen bongo soko ozwi balar na yo ba master ba pemi ba te succès mais kasi donc ba succès wana mais succès wana toza na yo ensemble awawa donc nzembo ngo obimisi ngo na Viva donc biso batunde to participer nango succès za ya yo moko te ezali ba master mususu pe ba sali tout batia yo poa na makambo na yo ozokene nango bongo jalousie ya nini soko renier ngo pe umela te ozomona yo so mona mutu moko na monde donc banda ko renier donc donc bata donc tout le temps a renier kaka ezana tango nango sili donc yango ezali donc ezali rotation jour mususu kuna yo jour mususu ko ya kuna ye jour mususu ye kuna après c'est tout na vivre ngana mona na noter que vraiment que no master moko a commis na succès donc net toza wana na bando sentir angote na sentir angote po toza na biso nde toza na biso bon après on mona adi na kende place moko batiaki nzembo wana omoni oui après c'est tout ils ont un gros problème album no salaka wana oyo nzembo tiyembi wana j'ai perdu ma femme
album wana au salon wana kata viva. Mais oui. Il y aura bien. Et kendaka vrai po ezaki ba mindele muto ba bimisa ki yango. Yo mom to lukai bango. Na lukaka donc après donc na monique no bo te toi na tante sikoyo. Après pendant sisa ki studio un peu avant na zako luka muto nini wa ya bimisa ngo. Ponga produisera ba nzembo na ngai nga moko. Ozomona. Siko pona makambo ya ebima pa inde na suka wana. Après siko ekomaki nakepa ya bato na biso kaka ba producteur na biso. Ote tikina na ba nzembo ngo na yoka lisusu. Déjà na studio ba epsinga yeke no. Ba producteur wana ya ba africain boynet ba donc bato na biso wana. Soki ba ebiso tika ba nzembo na yo o ba yoka ba bikeba. Donc wana mabe. Donc oyoki si nzembo boza bino de. Tango wa yoki sili ozui ba plan na yo kenango. Po soka le bia yoka lisusu nzembo ba yeba kango ka tango na zo yoka ngo wana na oyeba. Si. Omoni. Ezate ke ona la donc na yoka ngo bien. O yoki la so bien ndengeni. Oso yoki bien awa. Après simandeti jour musuna leki na bureau. Aleki na bureau à vivre wana. Nakenda pa papa Wemba. Après atuninga comme na ba niveau nini. Observer na zo débrouiller mais rien. Abi bongo kenda pa ya perse, donc perse, mondela ngo perse. Chinois. Te. Ay juif mo boye. Quand na 15e arrondissement. Ouais, sonodisque. Parce que me kende kuna. Ngap na kenda ki kuna. Abi bosoko komi kuna o benginga. Ozomona. Ouais, abi donc comment kuna après au benginga. Après lobby directement na komi kuna boye. On a vu ça yoga déjà maquette non déjà validé. On a vu ça yoga déjà maquette non validé comme déjà. Mais déjà bah Yemba na bango tout. Ouais. Batutu bazalaki na batuka nde bayaka na ba concert et banini na ba studio bayebaki déjà que no banzembo wana omoni siko le nkuru tango ayebisaki ngai que no soki na komi kuna na benga ye wawa après na bengi pe akika na bureau lobby nango après aller na passé pe donc na passé pe nani mais c'est perse wawa après abi ok c'est bon bah vous me la quitter on va dire c'est bon au money après allez bon lobby nango après na yena ba master nanga tout na côte sibango après bon ba salinga ba chèque direct c'est go yango nde fongola kanga vraiment pour ezalaki ba presque 5 continents. C'était comme ça, ouais. Ok, n'a qu'un aïe moko. Ouais. Les grands boulots. Relation non, les nona bana vivre nyoso. Un temps. Cela bien à tout le monde. Oui, tout cela on a bien. Surtout tout cela on a bien. Donc ils ont Stino, Janana, Luciana. Ce qui est un mois quand bobenga n'était comme de nos obenga sauté ba jour tu vois. Bisous ça même bon mon ani vraiment mais faut benga là. Et là on est bien pour te coller ensemble. Ouais. Donc tout ça penza wana. On dirait que non yé mwana tata kulutu wana mwana ya koko na bino bisous ça quoi bongo. Omoni. Sikoyo obi yoko mona oboyo mona vie mutu mo alobara mais makambo ça na podium mais na simali quelque to de la maman ça la kata musique mais papi gain tout le bel parce que yo moko yo na calme mais siko ba bino ko ndo sala wana ezaka esprit esprit parce que la muke
tant aux na nini na podium. Donc équipe na binot. Donc il faut bozala penza bino tout boza show. Et puis pour donc public oyeye ba fouti déjà ba mbongo na bango po ba ya otala bino. Omoni. Donc il faut na ba CP la penza que no et viva lelo penza zala ki aboyi boyi. Intel sala ki boyi, intel sala ki boyi. Omoni. Donc eza boulot. Eza boulot. Au fait c'est quoi à part wana ba makambo ya nini ya boulot na yo na podium. So ici quoi concert ici après au commune normal. Ne tu yo pour ça. So ici quoi nini donc émission na yo ici kaso qui évident au commune normal. Chroniqueur évident au commune normal. Kassit. Biso tout ça bongo. Ok, projet nos années ici quoi, projet d'avenir des années. Oui nana projet nanga donc bientôt boy ezaka nzembo moko na single. Ouais. Donc on a lancé on Far West. Ouais. Donc Far West donc puis zamboka moko boy ya bayanke. Ozomona. Entre temps peu kutu ba vrai bayanke bazara souté. Neti ba Goliath, ba Samuel. Samson. Oui. Bazara souté. De lui komara bayanke. Omoni. Bayanke kaka bon un temps. Ba vrai bagarre donc pour l'Ancien Testament ba bazara sala ba bagarre vraiment terre. Donc bazo sala penza ba gladiateur ozo comprendre. Donc ba côté bino place mo ba to ba sombi bazo tala ba donc ba sombi ba billet bazo tala ba événement nani ko gagner. So pe ba baré yo. Tam soupe ba rozo yo ba tio na ba misi ba zui ba lion ba dal se ba on zala bena ba bimisi bango penza boyo bon événement na yo yango yo. Omoni prouver siko yo konzo na yo. Ouais. Yango na de Far West. Donc yango na ezap na inspiration moko boye donc boko CP là. Ezap na moi genre moko ya philosophie ya maloba. Ouais, Far West. Yango na wa. OK. Voilà, to comme la personne souka za ki message. La maya liboso na yo lataka ezalaka couche. Ya mi pale kelasi uniforme. Yangwana première forme mututo alata na monde. Couche. Wana nzembo yana ya Far West. Babuli eze bele wana. Couche. Ouais. Ya mi pale kelasi donc uniforme aye. Deni. Yangwana ozui wana. Oh. Oui. Voilà, il est bon. Uniforme à Kelasi. Ya Misato, comme des garçons. Gianni Vertier. Ah, c'est le Oyoka Ngoka. Oyoka, là pour boule tout na aussi bango donc na sim sango boyete tam suba kuya otoro na boule. Alors deux personnes vont être aussi service. Ah ok. Je crois que non d'un boyo qui va interview Bosepeli. J'espère. Et na pesibino ba bisou et belé. Basimi Bali, ba Yanke, na ba Yuma, ba Yanke des, na ba Yuma des. Vraiment. Je vous love de loin, de proche, et puis un temps. Et puis Munganga, Sekibidens, toujours. Danze. Donc il y a ça, toza kutu epana eto beti tour comme pena zalagi sur na makambwa yango to kutani pena na papi gagne to lobe la vie. Toujours. Et puis vraiment botiaka biso poids. Faut botiaka biso ba poids. Poso bozo tia biso ba poate. Aïe. Mawa trop. Donc na Suisse
Na pesibino ba gros ba charme ya danser. Zinago de Makulusu. Ah oui. Zinago de Makulusu. Danser. Et puis Odile Vanga, Maman Mapassa. Dieudonné Vanga. Dio Djemé. Vraiment Bosé Belé. Et puis donc Neti Kunasu na nini na Kenya. Wana Tutu 6. I told you now. Bye bye. Bye bye. Tout le bien. Maman, au coso secate, ma chérie à Poto. Grand prêtre mère Chantal grâce à Foucault à Paris. DMP Info automatique. Jérôme Condé Bendele à Genève. Feli Momengoé na Iran. Prince Munda Yoka. Awa tomesene kolinga. Ekomane tumbu banyango boyoka e. Ba chérie a poto ba changer modèle. Balingi konyokolo moninga kolinga kanaye. Awa nazoki na motema e. Baninga boyoka bolingo yo ya komplike. Amore ya misto na kokate. Bomwane lekio mekana no mekola mama. Chéri na butu na lotio. Lokute lekio chéri ya munu mama. Kalanga iwa yo mobalie. Nakomi kokondo na we mama. Roger Likombe na Genève. Jean-Jacques Pagna Mobali à Pembe. Roberto Kala en Afrique du Sud. Bon avis d'Amérique on a Paris. Chifa Wakamba Di Malela. Hey. Awa tomesene kolinga. Ekomane tumbu banyango boyoka.